Biso tozali émission réflexion na ba sponsor na biso yali boso Congo Cool TV. Tozana Rebecca M le Prince Nande Konabiso 7 Star MK Tozali lisusu na patron des patrons ya réflexion Lumière Kambulu Tokota Tolanda réflexion. Pe oyebi mokolo Yesu Kristo akozonga. Ah ben oui. Totela mwana papa. Tokozonga. Oentona kinga. Ah bon? Yo oyebi mokolo Yesu Kristo. Ah oui hein. Ah c'est Oui. Et ça on la Bible, moi parce que totela bongo. ouais. Pesa bot. Alors tout le monde est chaque samedi 19h20 RIA Londres. Ah tolobela yango. Ba mitune tuna maka. Totuna ba mituna na biso nyonso o esengeli kotuna. Pona tozwa babiyano. Motuna ya semeni oyo ewuti na mboka ya Angola. Na papa oyo apesi biso kombo na ye Didier Sungu. Motuna na ye yango oyo. Esika nini mwana koki kozwa éducation ya malamu. Na classe, to na baninga, to na ndako baboti, to na église, ou bien éducation malamu. Esengeli mwana za na poto, to kaka na Afrique. Na bandeli motuna na ngai ya semaine, boyo kango très bien, bo partager yango. Papa Sungu, Didier Sungu, na mboka ya Angola, akomela ki biso na réflexion, ndenge to senga ba video na bino, na ba intervention na bino, alobi esika nini mwana akoki kozwa éducation ya malamu. Na kelasi, na baninga, to na ndaku ya baboti, to na église ya na lisanga ya basantu, to esengeli mwana ya poto, to batike na Afrique, éducation ya malamu, akozilango wapi. Wana ezali mutuna oyo, yitoko banda ko répondre à partir ya semaine prochaine. Voilà.